banda oyo azwaki mobali na ye. Camarade, peut-être confiance. Maladi makolo ezaki kovimba ekosala bapota na bandakala. Zwani mbole ebala zaira keyo nango akoloba yango nakumisika ka Nzambe bolamu na ye asali akokisi mokano na ye. Azaki oregrete kaka maladi yo maladi lokola kotambola te makolo ndenge bapota wana eke kobima aki oregrete. En réalité, Ozana okaka mabete. Kasi ozali juste des promesses oyo esengelami na yo okokisama na bomoi ya moto. Na pasi oyo ekopesa biso liwa tolobi Yesu zwa na yo nkembo. Zwa nkembo Yesu. Soki tosangani lelo ezali mpona mitema eleli yawe. Soki tokutani lelo ezali mpona mitema ezoki yawe. Konsole mitema ya bana na yo. Konsole mitema ya bana na yo Yesu. Bangusa pinzoli na miso na nga. Bangusa pinzoli na miso na nga Yesu. Kabusa bapota motema na ngai. Kabusa bapota motema na ngai. Ndeko biso baoto tikali na bomoi tozondima te kiliwa esalama mpe mpo na biso tozokanisa kiliwa esalamaki kaka mpo na ndeko oyo atiki biso alali lelo na mabele oyo mpe alali na mabele abandaki kondima te kiliwa mpe ezalaki mpo na ye me lelo atiki biso yango nalingi nayebisa ndeko Nzambe alingi juste ainterpele biso kalingaka biso totambola lolenge alingi non totambola lolenge biso tolingi na se na mo mpona toza baleki nzela na se na moi oyo Suma pe biso totikali Nzambe na bango. Suma pe biso totikali Nzambe na bango. Suma bave batikali Nzambe na bango. Suma bofele batikali Nzambe na bango. Suma pe biso totikali Nzambe na bango. Yawe kinyana yo.
Bande ko balandi ko ni télévision na pesi bino mbote. Merci énorme na fidélité na bino. Nazana participer ma mingi na motema ya koya maman il y a quelques mois to yaki awa pour na koyeba ko interviewer par rapport il y a conflit moko zaki ko opposer na bana ya mobali na ye to pe bana ya bokola ki na ndako na ye kasi lelo yo to ko tala ye lisusu me kasi na ndenge ya participer ya mawa parce que lelo atiki biso bizarrement to pe ko mona isika wapi bazo sala matanga na ye ezali na adresse biso to yaki te parce que biso nyoso to kota ki makambo to lobaki mama wana zalaki ko mériter ko kufela ne sika mobali na tikelaki parce que avana ki penepena mobali na ye pendant ba année nyonso jeunesse na ye nyonso l'élection penepena mobali na ye lelo akufi mwana leki yaya oyo tchaki ye pression azala susu wana te est-ce que yote muto zali cause ya mort na ye toyebite mais kasi to rendre kaka gloire na nzambe o ayeba kopesa pa yeba kozwa mais kasi sango epesi biso pasi mingi ya komona Jeanne Mbole mwana mwasi oyo to pe mama na biso oyo bayembela nzembo oyo mokili mobimbe yebi pe biko reconnaître les lois tiki biso liwa ya pasi pe ya somme est-ce que soki papa Lutumba zaki na bomo yimbe makambo esalami lolenge oyo nake ko interviewer batu bino bozo mona ndenge ni koleleza makasi parce que azalaki mama moko wa eba ikozwa batu nyonso na bolingo eba ikobokola bana ya nzela ya famille ya partout azalaki mama moko azali na motema munene mingi yango zo mona bazolela na bolingo mingi kasi nakei to meka ko interviewer ba membre ya famille to ba qu'est-ce qui s'est réellement passé. Papa bonjour. Bonjour papa. Oui bonjour maman. Papa tokiti awa toyoki que maman Mbole akufi mukolo nini pe wapi. Oui maman Mbole akufaki le long na tongo très tôt matin. Dans une nouvelle kakufi. Donc moni tozali awa na Abeli Tony. Ouais depuis Kalbela na depuis Kalma bloka miki on va tension dérangeaka mais cette fois-ci tu es un peu surpris. Akufi un peu très tôt. Donc Abela Ranaye. Oui, Abel Aranaye, mais ils appellent un nenga sikote. Sikote yaki moi mbangu. Donc nous avons surpris au Kamui. Ils appellent mon dos, mais nous avons surpris quand au Kamui, madame subitement. Depuis que il y a un ango, il y a un anaye bien, mais au Tomoni, ils allaient un ango, mais moni, ils pensaient combien mbangu. Azaki hospitalisé. Si, ils ont hospitalisé pendant 3 jours à Saint-Joseph. 3 jours à Saint-Joseph, sikote donc tu vas prendre un dé à Kofi. Mais biso tango to yaki kutu to kendaki na adresse autre place to yaki kosala interview parce que na yaki parmi bato ba yaki pe kosala interview et pas naie mais apparemment adresse ango a changé azalaki sous kunate. Oui bien sûr azalaki sous kunate. J'espère besoin ko m'amener les kaki mais pour le moment azalaki sous kunate à ce qu'on a résidence familiale et pas naie ndako yemoka tonga tango azalaki na elenge nde sika plutôt tozali à sécurité parcelle familiale mais ndako ya tonga tango azalaki na elenge yango besoin mona tozali devant la musiko. Siko depuis akufi lelo na tongo donc jusque là programme ezana noté. Non programme na pesa na tozala no ba o bazali boso na biso zali bana. Papa na so bazali ba noko na so bazali. Ba ngondi ba pesa biso aval to sala boye donc tozuka sango lelo. Ozo sango wana. Faut tozala ba papa na so bazali ba kolo bazali biso za bana pour ba pesa biso bo sala boye bo so to ba directive pour na pas bango. Maman Mbole na kendaki na famille ya papa Lutumba balingaki mingi na bandeko ya papa Lutumba ba yaya pe baleki na ye na sala bango interview vraiment témoignage moko ya munene to lia kakuna ya zaki maman ando lambela biso ando lesa biso est-ce que baza déjà informé? J'espère baza informé parce que bandeko Lutumba mususu ya bana bandeko na ye na bana na ye mususu baza na poto toza elongo toza toujours ensemble to yokana bien tozara bien baza na poto je suis baza informé ah puis bazali baza informé maintenant ba comité ba communauté na ba communauté ya wana nde réponse na ngaki. Ouais merci beaucoup maman kokolo ba peli loba. D'accord, donc comprenez que yango yo oza nani par rapport à maman Mbole. Est-ce que tu vois ngai pa maman Jeanne Mbole nazali neveu na ye nazali mwana ya na bango ya liboso ya na bango ya liboso ngai mwana ye avant dernier témoignage moko pour la maman Jeanne pour na Mbole Zwani na bien ngai Mbole Zwani mingi alobeza te en tout cas maman sociale asali mingi akabolaka te o boye non asali mingi toliaka tomelaka tosepelaka soka zui atoza na suka ya mboka bokona kolukelanga ngandi aya kozwa onga na zoki to kabola azaka ndenge donc ozomona mwa bato atondi boye yango oza kutu moke donc mpo na ngai moko oyo asala mpo na ngai nakoloba te eza ebele mingi aloba eza te. D'accord, merci beaucoup. Esika ya pasi esika ya kolela kasi témoignage malamu nde ezalaka yango natunaka yo na mokili ovandi témoignage nini kotika après yo sœur Laure Monga yemba
sur la terre des humains, je ne suis qu'un pèlerin. Souvent on me demande quelles sont les œuvres que j'ai laissées sur terre. Otiki œuvre ni. Tozaina na makambu ebele kasi to tunana nu ba mama pe bazali to ebite so ba royeba ko tia micro soki ba koloba to ndenge ni pa misusu bazoboya ko mama na ko poser bino ata témoignage muke ya maman Mbolé. Bonjour maman. Wana saki ya na biso motema. Donc koloba kutu mingi yo ça passe. Déjà na boya ki motute azaki ya moko azaki pe do to perdre loko moko to kana te na vina biso. To ndima ete kutu ko ya boya. Liwa vous a surpris au mona liwa. Somo toi na somo tant to juste ça biso to zaki na panique. Ayeba ko vanda nyonso mwana muke mokolo. Ya gens azaki camarade bato nyonso. Aki ya moko donc azaka distinguer na ba ya nyonso. Ya moko aki exemple malamu. Aki très social. Donc auto peur des abaoba. Aki nzete na biso amalili. Esika ya jana za il faut bosepela. Esika ya jana vandi faut mona ka kimia. Donc il y a qu'à passer. Douleur tout ça en tout cas. Tout ça est battu sur tout souka rapita ou yeli biso. Tout ça est nzambe merci. Après ça y est merci na circonstance. Na ba situation yé moko ka yebi. Oui comme le biso et comme payer. To perdre yé penza. Merci beaucoup. Maman, na ebité soki boloba moi liloba moko pour na témoignage maman Zouani Mbolé Otozakine. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman yo za itika ngana kosimbelo micro. Yo za nani par rapport à maman? Naza yaya na ye. Zouani bovanda kani awa. Ya vanda kawa. Asa utaki na kamine pane akoma awa. Na kamina bimaki Asa bima. Sa komaki lelo 2 semaines. Sa koma na ya. Donc banda combien ça 2 semaines 2 semaines, la 3e semaine yango. Asa bimane na kamina koma. Kamina yaki esika libala te. Aye na ye. Azana mingi akoloba te nzambe akokisi mokano na ye. Soki ya moto mokili ye pe akolanda ye. Nazolobela kaka mawamba. Ba mama sangisa ye. Na bomi nzoku Zouani Mbolé. Ba mama sangisa mawamba. Mawamba ye. Na bomi nzoku ko ya kufie. Nana minga koloba te bana kisasa bana yolo Mbolé Zouani Mbolé ebala zaila keyo nana koloba yango na kumisika ka nzambe bolamu na ye asali akokisi mokano na ye ezali pona nzambe tosala nini toza baleki nzela biso nyonso. Mais est-ce que Zouani tanga zonga ki azaki na liloba mo banda ko regretter le côté zaki ko sala e pasi to le mo azaki regretter kaka maladi yo. Maladi loko akotambola te makolo ndenge bapotani ke kobima ki regrette moto ko regrette soki nzoto ya malamu te azaki regrette kaka maladi alinga lisano moya sakaniza te aki regrette lera yawa pike tokoti hôpital mbala misato akoti hôpital tokotaki na Ngaliema obimi nani Mamadu aye kokoti seno oyo ya ngiringiri abimi donc bakene na Saint-Joseph asali crise wana ake na Saint-Joseph ndenge mokolo nzambe abengaki ekoki lelo tokumi oyo bazalaka bien na Zouani oyo ezali Mbolé bazoya tokozozela bango tokomona moko nsima na mosusu ndenge nini bakoya epuis matanga oyo toyebi koleka na kimia parce que oyo azali moko ya mwasi ya babaoba ya mboka na biso oyo ayeba kosala bolamu mingi na yolo awa bana yolo nyonso bazali na deuil bazali kolela makasi parce que mama oyo azalaki mpenza babengi ye moko nzeta bopemi ya bana yolo azalaki mpenza mama azalaki korassembler bato babengi mama sangisa donc nzambe azokaka lokumu otala bacamarade nde bazoya nde bazolela pasi babomisi moninga ya bisana Mbolé bonjour. Ata témoignage ya moto akufi témoignage kaka na aza ya na biso bolamu eleki mingi tofanaki na ye azali mingi
aliye biso alekile mingi na yolo asala kwa babona biso na yolo so renie ezali fa bengisa biso ezala bato bauta poto bauta baya tutare epai ya Jeanne ayambaka bango malamu nde toyalia toza émotion na bato ya poto na Paris Londres petise bazolela ya Jeanne olingi moya kolota esaya kutu mingi te biso ake tofanaka ne malamu atiki biso atiki biso na pasi ememi ya makolo pasi ya makolo ne ememi ya Jeanne obitani ya Jeanne akuti te akoti na l'hôpital ngali ya mabe na ngelengeli mabe hôpital ya Jeanne akoti te ya Jeanne ya tiki biso na âge ya 70 ans eza parce que c'était un anniversaire ya suka kali c'est bon Maman témoignage une compétence. Témoignage exact. Maman là on peut témoignage. C'est bon. Kokati. Kokati. Donc merci beaucoup Bandeko Banangi. Je sais que vous allez pour faire maman Zoani peut pas kozoyer na adresse mosusu de l'autre vie et l'adresse mosusu. Makambo ezali pasi pe sepela ki yaso maman akofela misika mobali na tikelaki atika maloba gazala esala ndenge esala nzambe moko alikwani asali yango bongo eloko ya moto nyonso ekotikala bino me kasi nzambe nde mokonzi ya nyonso topesa ye kaka lokumu mpona nyonso oyo ayeba akopermettre ayeba ata témoignage ya moto akufi témoignage kaka na ya na biso bolamu eleki mingi tofanaki na ya jani mingi aliye biso alekile mingi na yolo asala kwa babona biso na yolo so renie ezali fa bengisa biso ezala bato bauta poto bauta baya tutare epai ya Jeanne ayambaka bango malamu nde toyalia toza émotion na bato ya poto na Paris Londres petise bazolela ya Jeanne olingi moya kolota esaya kutu mingi te biso ake tofanaka ne malamu atiki biso atiki biso na pasi ememi ya makolo pasi ya makolo ne ememi ya Jeanne obitani ya Jeanne akuti te akoti na l'hôpital ngali ya mabe na ngelengeli mabe hôpital ya Jeanne akoti te ya Jeanne ya tiki biso na âge ya 70 ans eza parce que c'était un anniversaire ya suka kali c'est bon maman témoignage une compétence témoignage exact maman là on peut témoignage C'est bon. Kokati. Kokati. Donc merci beaucoup Bandeko Banangi. Je sais que vous allez pour faire maman Zoani peut pas kozoyer na adresse mosusu de l'autre vie et l'adresse mosusu. Makambo ezali pasi pe sepela ki yaso maman akofela misika mobali na tikelaki atika maloba gazala esala ndenge esala nzambe moko alikwani asali yango bongo eloko ya moto nyonso ekotikala bino me kasi nzambe nde mokonzi ya nyonso topesa ye kaka lokumu mpona nyonso oyo ayeba akopermettre ayeba nakanisi ya mingi janie nase ya ndoto na bati nde kolota ye olalisi moto na lipeka na ngai olobeli nga liloba na mwa likukuma ye lizwani o ndoto ya kwiti o mawani bole yo mwana mama ye nambali mwana mama na ngai ye olibali mbele ya ya zwani bole o zwani bole mwasi ya lutuka somateno ya na ngai ye Boye
papa ngolo filipo yesu oboya papa mbeta ester ela nakanisi ya mingi janie nase ya ndoto na bati nde kolota olalisi moto nalipeka na ngai olobeli nga liloba na mwa likukuma lizwani o ndoto ya kwiti o bole